Alors, si le gouverneur dans la 48 heures a déjà 1 200 000, ministre de Finances, ministre de Budget, ministre de l'Économie, président de la République, et les autres, vous avez dit que vous avez foule. Tout balongwa te pembeni no baza batata mibimbala banda mobutu azalaki ti lelo yo susoye bango bazakaka batia yo na gwa soko yebi gwa te batiaka yo na kisi soko batu mingi bayaka pembeni na yo bayebi vraiment que batia yo na gwa mais bakoka ko délivrer yo te. Vous êtes le président de la République, petit moment la gisaki mutakala na ye na mboka o babengi kombo héritier legiti na réseaux sociaux na moi ça batalibala azo saila moi si a président na biso nzembo azo yembe na président na biso direct camarade na ye et bon mutu soka to benga excellence to ko benga ngala téléphone o président Sénat acha président na gwa akolonga place wana te o président ya parlement acha na président na gwa akolonga place wana te oh directeur à cabinet aïba balarme akolonga te kasi c'est ce qu'on peut vivre sous les puissances du mal. Qui est notre guide? Tshilombo Tshisekedi, notre grand frère propre de la ville de Kinshasa. Et maintenant ce qui ndenge yozolingo meme la pays bolingo zala unité bo benga na bato kotsa babavi bato bino boyebi vraiment que il fallait pas bango ndire boto mema bango na ba dialogue net bo solo là il fallait pas bango ya bozo biso banani ko peuple bo la mukaba na vie de Kinshasa o balandaka nga bo bando yebisa baninga na bino ke to koma prena no ya omeka ko diembi ka cadre moko boye ya mboka na atana pongabi bamuna nana exemple pour la constitution na bango ezaneti ya kobomba bango ale ba sodo bazanga esprit ba protéger bango pour avoir $200 pas avoir $300 alors foyer ya batata moi c'est na bino ya la Pascal il y a bandoko na bino ya la ngaba il y a ba semeki na ezala kana njili au pesi bango $200 ane koki donc on va faire tourner bisoneti na esprit moko il y a des mots et là ta peuple congolais tourne à biso boyeneti raso nini serso to memela bango ndengwana mais ce que va memela biso ndengwana bango ba otika bana na bango na ba pays étrangers le Congo sera détruit par les nilotiques bango ba yebi yango pe bien que basaila biso complot moko ya munene na batumu babanda ovandao basaidi ngoma ba Ruberwa ba Vital Kamere ba salaki ba mwana tutu ba Hippolyte Kanambe Kazembere ba mama Olive ba tuana nyonso ba lingela ke biso boule na complicité ya ba vie mboso ba vie oazana sena nani Bahati ba vie wana tout ba yebaki vraiment que non tozana besingizi la be filtrer moko na kati botiki bango bozala la place moko mais lelo talande ba komo teleme la pays lelo talande ba komo changer les biso face bazaka kana objectif na bango ke ba diriger ba bantu John Makiese Randolph Tumba Parapolo jeune patron Kimbangu nazo Sabino bozana kuna na Sabino boya mena bi bozana kuna bozela na ba préparer baya botala na doa na parce que mona poto auto a commis le président ça qui tire bino doa pour azamo na poto bino lo baye bana poto soto zu pouvoir to bongisa mboka président de la république azamo na poto mais fou les autres à la rava avec un Pascal sanitaire boyebi Pascal est comme un propre journée jour à prestation du serment et ça l'a mis 4 jours ville de Kinshasa comme propre mais pourquoi peut-on continuer donc vous bon ça les encore pour na bana ya Lucifer ndenge ba yewana oya Angola a détruire Angola
Comment on a dit? Zouao, Zogi. C'est un démon! Oh, il y a Brazzaville a détruit génération à Brazzaville pendant beaucoup des années. C'est un démon! Ngelebungi. Oh, il y a Zalaki à 18 ans a détruit. Oh, il y a 5 ans à Zubabaville a commis si Batou Congolais. Banyamulenge. Bazaba Congolais de. Ba Vitar Kamere, ba Mukwenge, ba Moïse Katumbi. Bon, comme ça qui bango ba Congolais. Bon, non, ba mabangoni. Influence yanine. En état bazaba hirondelle ya ba nilotique pour détruire le Congo. Il faut le chasser ou le tuer. Qui chrétien ko boma batute. Non, c'est Mobutu azalaki bongo. Mobutu azalaki bongo. Bambunza karibon ba démarra bantout. Oh mandugu bulani ati ba la mene va partir à Lubumbashi. Bini pays. Soki na boatu soki na ni. Misutu bali ba meka ko diembi ka ba pera ba kongo misu ba kenda ba village. Misu ba kota ba bilanga ko sala na makala po. Tata Mobutu sika fonda bantu. Bomoni ba pendaison ba pays. Le Congo, avant que le Congo change, Batumisu va la carte du gouvernement, il faut pas attendre bango. Oh, alors maintenant, quand on vous appelle les anti-valeurs, dans français, na bino bolo barake, to ben na bino boza bata valeur, excellence. Vous êtes des anti-valeurs. Peuple les aveuglés parce que vous avez des démons envoûtés dans bino, musique na bino, ben ici peuple matoi, ici na bino wana, ils ont mis ça peuple masanga, butu moi, koto totali ba alléluia na bino, ba anti-valeur, ba pede na ba pede, donc on peut s'en zambe, c'est pour cela moi j'ai dit que Dieu a déjà quitté le Congo. Poto zongi sanzambe na Congo, président na biso, il faut qu'on m'a batu. Toye ba vraiment que au bon mutu wala po asali na Congo trop azalaki étranger, a to continuer ko déranger ba congolais, bo mantie na sozako, bo boatie na likolo. Awuti kuna ba patani. O azalaki na bon marché na kanisa ko, ako lukakara akatira ko tambola likolo fleuve. Parce que vous avez détruit ce pays pendant beaucoup des années. Alors, bisous à tous dans la pays, tu me dis bah idiot, bah incivique. Ne dis pas tout le monde respecte la communauté. Ok, les Congolais ont beaucoup de respect à leur chef. Mais ce qui nous manque, c'est l'organisation. Quelle organisation? Orienter nos foyers, orienter nos enfants. Biso moyen souté Kabila mtalie biso ba ajoya. Moyen te. Lo bolu la carte à chômeur, qu'on peut poser égoïste, bon on peut c'est dans la langue et l'autre côté. Moi na ya ministre pour vendre na Belgique batindili $400,000. Soldats à l'Est. Botindeli rien. Mais vous avez ma battu. Vous avez ma battu, moko. Peuple, votre banda, peuple, tout le monde bien mika bateau, yo, na zoe Sabino. Président Aro Kangamaboko. Biso mo peuple to yebi banda kuna bango to bandi vraiment ko sangana ndenge bo sakani na biso surtout bato basala ina Kabila baza bato to tikila tante na manda vieux o kanane maboko ko lo peuple siliki na bodo baba reva mo je fo ndo bo mabatu soka ko iko kufate akimi abibi pays. Nous sommes pas des malades vieux to so to comme le baboé to le baba avec douleur na motema pour ma femme ngala lo ba batu suba yo ke la ngo douleur ko le kanga pe baza bataba kanda baza
Maître Carlos Mpasi Nzimbi bazana poto bavie nanga ba Inouagora ba Maître Isho PDG Gordon bata bakanda bazali bavie Inkala mutuzo ko kita na aéroport bomonika ba telemi sur place adoki duro po colère na zo episa yo bo pesa ba congolais bazali banda ya mwana grand frère propre Félix Tshisekedi linga peuple a peso confiance ko travailler jamais na batu oyo ba détruire ba foyer na biso bata on peut attendre quelque part comme misu ba zo poussa na pembe na yo. Pourquoi vous voulez travailler avec les gens qui ont travaillé avec Kabila? On va te tuer. Ils ont l'air virus Kabila na nzoto talande ba commissaire Rais cela signifie roi. Un Tanzanien a un mboko na biso. Alors yo mwana mboko ye, confie stop votre musique. Allez faire l'électricité. Eh wera, où est votre chant? Wapi baba ferme no baba nini no. Namona ma 100 hectares ya nguba. Yo kuna. Ba tongo bozo kumisa biso bozana mboko. Ozana studio te. Ozana instrument musical te. Oh. Ba musicien on a yo ozwa basuka na $100 opesa bango rien. Avant tia vocal na nzembo pesa si mingi balongwa. Salut mon frère qui est à Los Angeles chez Lamputo. Tellement timbela bango de gens oh batute. Salut JF Fonge. Revesaka ba via mondengwa. Misuma la rami balemi bolo ba kisi makasi ya. Mais qui soit les pour changer Congo? Bon, vous te battez dans l'esprit, le fédéralisme, l'esprit, ah, non. Quel pays, John Makiesi. Tout le monde a un pays où on est Vital Kamere. Mais bah, viens à ya Kisasa, ya Congo, pour qu'on décision, pourquoi il est l'excellent intellectuel na Congo ou comment? Hein? D'où il vient, d'où il reste, son frère il est burundais. Maintenant lui il est congolais comment? Comment expliquer? Allez ben infiltrer ce qui s'engueule na bango moko azala la poto zoba moko boza marge on dirait ce qui ndenge nini comme on a bokechu afinga kaka biso afinga kaka président poza la kana mikanda bata maboma. Bata bon misusu munana moni neti na ba YouTube ndire ba diminuer o ba finga ba ndire ba to longwa ba on comprendre mage tozoluka ba problème mo ezaki de génération à génération pour ça qui ça c'est ya kaka tata pour ça qui ça mboke lengi tala batu neti biso to na ki ça c'est lengi ya koyoka nga maison kota bato abanti valeur oh man maman na benga président excellence aza yaya. Maman tu na obenge excellent. Maman Tshisekedi vraiment papa Tshisekedi so ba la musie bo na yaye na obenga vraiment excellence. Te na génération ne papa Tshisekedi. Pour na benga e bongo na zala na 1 mètre et pas papa ko di berna ba ndoko ya na sima na biso. Tu benga ke ka papa Tshisekedi. Pour papa ko di berna benga nani chose viens. Popero ba no benga de ba chose. So ka yebi komboneta. Lubokile batata buta Tshisekedi kumi. Bobenga batata papa Tshisekedi ya ba père na biso bake ba papa lukoki ba papa kingotolo bake wana. Mutu mo apembe ya propre. To bukili pe mapela ponzi lupango wala mapela to bukili papa Tshisekedi mapela to pesi achengu na 504 na yeba ka jour 504 ya sika. Mais le lolo bonjour là tu as grade moko d'excellence ato sala na seni excellence ato to ka vraiment excellence amo Nicolas Fou ngala bengo excellence yo ngele bongi bolingi peyo ba PD bolo mwakuna di pays faut ça diriger na ba ganja men bolingi ba
whisky bolingi ba distraction peye les diriger ndenge. En voulant trop gagner, on risque de perdre le tout. Mais peuple, il faut la mouka. Et bandako benga la bino banti valeur. Peuple oyo kakoyo. Bon la mouka. Bon la mouka. Bana kisasa. To récupérer mboka na biso. Bon la mouka to récupérer mboka. Président l'occasion c'est la biso ya mwana. Biso moto ando benga na bango. To yebi bandaka ba vitar camera ba Rwanda tout ba na mboko na étranger tout ba s'infiltra neti ba koma bandeko na biso to yebi bango na ba o ba na gouvernement to yebi bango et stopper la musique et stopper ba babaro na ba rock ba reza me mona na kate za na ba kacha ba pale quelle distraction ba recommander donc ba tu ba uti matanga na ba kundi muninga te ba muti ba banda ki ba primus ba nzembo moko libulu ekoti ekiti mati okiti ba nzembo moko ya insanité na insanité. Alors pays où besoin que Jésus-Christ c'est lui le bien véritable et la vie éternelle na ba pédé na bino ba pasteur voilà besoin que pays où Jésus a zalaka. Vous avez accepté Jésus pour avoir adopté pédophilie. Parce que Jésus a dit pédé. Il fait avec des filles. 12 garçons. Ah, il y a quand un rapport sexuel pendant toutes des années. C'était des pédés. Bon, comment tu vas me la Bible? Le pasteur moi osé bâtir le bongo. Ba futa na bango ye cher. Mais il y a bar pasteur na senga boyi bango Roger Baka. Denis Lezi. Mbiye. Mukuna. Oyo nani Kiziamina. Baruti. Oyo ya franc-maçonnerie ya Shekina. Nani sokina yebi kutu kombonete. Dioka. Donc na lukaka moko na bino aya na plateau to vandi na déchiffre. Na la Bible te. Mukolano ma passer à Bongoli Moutema comme Rasta. Notre président il est Rasta. Mais l'esprit qui vous manque. Esprit on a. Il y a arrogance. Il y a robot mabatu. Koyo kabatu mawate. David a bobo ki batwa. Roi Salomon baraki batu. Roi du Koutou. Force de lion. Donc ça va dire pas lion. Donc, bomela biso ba anti-valeur ya Congo même na musique. Soto yoki ka koyembi bolingo nanga ba lèvre na yo ah to komi na koyoka ba lèvre. Hein? Lule mon dirait bi possibilité donc pour enseigner ka biso ko ka sexologie. Rebo sala ngo pe na basi na bino ndako. Or que basi ya ba musicien na biso ya ndako bazala ba étiquette. Comment expliquer ça? Bon, excusez-moi le terme. Parce que, bana Lucifer bazolo baba terme. Bisobe bana nzambe, tolo baba terme. Nzoto ya yo mubali, ezo bota bana. Mais mubali na yo ango, akenda supa mutu moko boye, asala ka ye makambu, oya asala ka yo po bota bana. Siko bana na bazo bota mana, na virus nini? Na cerveau nini? Ba musicien bele bana na bango ba beba. Yozo mona ka mwana mutata murana ba jipa za Europe mais cerveau za sauter. Pona nini tata na bino zo bota na mama mais tata maza so mwasi ya mutu moko bo. Et salama vraiment atano yo moko mwasi na yo. Oyebi bien que mobali na ndenga beta na muziki abimaka na leader na ye. Mobali na ndenga beta na muziki abimaka na mo congentel. A Yesu nandaku, aliye yombanga, a upezeni. Moyebi ke mubali no c'est un PD. Mais comment kuna basali endengi arosala yo? Yo pour accepter ou vendre la libala wana, pour na nini, osa heureuse. Non. Les enfants que vous produisez, ce sont des enfants de vipères, de Lucifer. Basia bakonzi oboyebi ke mibali na bino bazaba to basalaka
ba rapport sexuel na mibali misusu bo bando boya bango ba musicien ebele ba bimana ba leader na bango ama boti su mwana omona kaka atala ko abota bizengi ni balendeni akanta bizengi atika na poto mais il faut dénoncer. Et puis quand vous dénoncez to kangi yo ndenge na linga ba kanga da kumuta oh pona linda na boma 5 personnes ayebi ba famille bato wana botiki ye kwa komi pasteur au nom de Jésus muta komi ne protéger pour Jésus en bazala batinda ki oboma bato yaka torture la kisabiso ba famille na bango tu bien on banja kamunde le soki na genou oh la kisabiso ba yo ba biso ko pia témoignage. Allez, comme il combat Jésus, il a commis protégé, il va pécher, il a pardonné. Qui vous a dit ça? Ah, c'est pour que nous ça la vie sur ma mère, pour que le balasouka que va pécher la vie, il a pardonné, vous savez, c'est pas encore le Jésus. Où est-ce que nous coûta? Nous avons mangé du miel du Congo avec vous, notre président Tshisekedi Tshilombo. Vous pouvez jamais le miel du Congo, manger le miel du Congo, vous seul avec vos honorables vos sénateurs et tout ça. Pensez aussi à nous. Parce que terre au biso no to le ata to respirer ndemo. Ba konjo ba kufi bandima ke ba kufa liboso na biso. Ali ba vivre na bango ba jouir na bango ba tiki biso na misère. Yo beso ngo passer mandat na yo na Congo, otika ba petit frère no na misère. Ba grand frère na yo, ba oncle na yo, ba cousin na yo, ba nani. To voter yo pour changer le système, tous on a besoin ya ba valeur te. Oh mutu asalaki na Tshisekedi na Hippolyte Kanambe ex Kabila. Soto moni na gouvernement na ovie atio na goa. To azama son. Parce que ba maçon peut batinda ba élément na bango na ba ministère ya ba pays. Si vous souhaitez au marché na ba maçon, beaucoup me sabiso tout ba maçon, bobo makimbangiste, bobo ma catholique, bobo makomba Yesu. Bo la sabiso maître supérieur ya maçonnerie, tam so azana esa tata azava ma vrai Dieu. Parce que quand vous bénéficiez na ba église ya ba maçonnerie, c'est que vraie église eza yango. Bo c'est une vérité. Comment biso bata Yesu to keluka? Bata kimbangu mutu ya dernier ko kemba. Pour bâtir les langata guitare et ça n'a pas de problème. Oh, mais ça va en voulusi ba yuma. Yo a moi en voulusi. T'as là ba vrai ba en voulusi ba frère Patrice ba Matou Samuel. Pour nzambe na bango benga bango na ba poto nzambe na bango sombela bango be instrument. Nga moi en voulusi si bo sombela ba instrument. Si bo benga na ya poto. Oh maman na te ya biso makamba kimbango. Yuma. Nana te yo makamba kimbango. Oh yo yebi. Non, non, pas sur la date de 2021, nous calculons la date. Tout ce qui est de Kimba est archi faux. Biso, tu as dit la vérité. Nous sommes à l'accès de Kimba est faux. Oh, à Koufa le 21, oh, Makundaye Sogi Wapi, oh, Sogi Ndengeni Nazaraki 120 ans de prison, Sogi sans fouet. Nous sommes à créer un photo tout en les Arayété. Alors bon là ici pays mokuya ya kindoki to là na butu bino bolamu ki payer le ki New York na kitoko po misu na bino mona ka pays ba place ba fulu ba immeuble ba McDonald pays yo ngungi azo démarrer ko so mutu na 9h pour ngungi paso yo kamia ngungi azoyo kanzala ebongo mutu siko mutu ngo ngungi azoyo komela makila ani akabiente ayebi mayonnaise te ayebi omelette te alamuka kata so badi elala poso de ndo ezala ngo ba chambrière soki poso soki ya ngulu odi amoneti chambrière buli selo tubiloko nini. Combien de dendo bobomaka na monde pour chaque jour Congo elia ka masoko dendo? Combien de dendo babomaka bango na pays nini? Organisez votre pays, ça c'est le paradis du terre. Mais si vous va distraire bino, ba tele bino ba mauvais ambassadeur na musique. Chef na bango kofi.
na ba théâtre chef na bango soki masombe de Brende soki yandi mosi ba vilain kaka bato mo bilongo on dirait ba safu toke kota politique chef va parlementaire vient boss féticheur gars auquel kota sénat ba féticheur ale président ba kenda no koto mo na ba photo na yo na ba makolono ba loko taka na ba makolono yo sakana na bato wala awolo wate pa keno ma place mo longo bilamba bandi ko prier na kidemo a condition donc président de la République à Congo ko kangisa no nzoto te si ba kanga peyo donc ba kanga yo déjà na ba bimbanzi na ba kwe moko boye yo ye ba te président na biso za na problème na peyo tala ba tuneti biso toza na zapena ngamoko na Congo ngamoko moko kaka oya loba kama kambo na Congo oya zatende go akumisa président pa pese mbongo akumisa ministre mo pa pese mbongo rien na envie ya rien na kotikala pe ko flatter gouvernement te bino mo bomona ke musalo ngala osala ya sensibilisation ya ba jeunes contre les antivaleurs muto fa gagner quelque chose bokoyela nga ba trophée un jour na pays parce que bato bele baleka na YouTube ba distraire bino mutu mo azoya la sabino stade mo bo soki fali ya kobeta soki fera kobeta et que tala biso na nini na momo yo pays eza déjà soki goma na zoyo ba commission na combien de mètres boye bien moté président prêter serment guerre ils ont continué dans le pays et puis maintenant on dit ça va guerre ba ndeko na biso ba congolais président de la République faut tuer les autres gens ba kima ba il faut ba banga vraiment ko pour boye di ba to ba za ba M23 misu bara ki sasa misu bara ba parlement ba sénat là que là ba moji on ma lekisi ba lekisi na stade de martyr bobo ba bamba banani ba kimba ba mahama ba sarani tout le monde sont à l'anzela soki na yoki mwana kuluna bobo maye peuple soki na yoki boy zwa décision président yo moko lobango na TV soki na yoki mwana kuluna tata bina banda mutakala banda aéroport ti na quartier 1 yo mo ba chova na pont na quartier 1 ba dembi kiyo petit ni na osala kuluna abasha na Nigeria boma tous les kuluna boma bango droit de l'homme ezalaka et si la peine malamo comment expliquer ça moi ça zemi azo kende hôpital à Bota pour permettre pike ba kate libumu mwana koya na veni na ba petit mo ben dividi mo papa iwana za sabotage ya corps humain président de la République boti exécution de mort botiango na constitution. Si vous voulez l'argent, vous volez l'argent des trésors publics, on te tue devant le peuple. Et puis nous, quand vous voyez match à vite à Imaname, vous avez la match, na mi-temps, bah, vous c'est moutou mourouaka. Moutou, on a boyaï, bah, 2 millions. Il y a trésor public. Tu es au bon ami, sur la vino pour bah, oh, bah, na ba cité, na banda, pour bah, vendre, bah, mais la champagne. Na verre à champagne, de quoi? Et comme vous on dit que 4 millions. Ah non, donc ça déjà 4 millions dans la compte. Autre longo là qui voit donc ça va bien bien tel. Au tout à la TVT, quand à la RTNC, au compte vraiment bouilli. Voilà là. Au ministre Mamon. Ah Salini. Oh il va 1 million. Bon Salini voilà. Ah yo il me bego c'est quoi yaki. Il basus. Qui mouyi avait si la nandaku papa agisaka. Netalinga boma mwana oyo so moni ko boma bano bato yaka na dire pe na monde Jésus a 33 ans boni boyoko po ya benga kanga excellence na ko benga mu excellence te utabo ko la biso mukolo ba benga ke yaya boni atala te yaya président Simba te ya Félix to ya Chilo ah otika fantira pam pam bana
na pesi président de la République na biso beaucoup de chance ya koyokanga ya okaptaka makambo ya malamu komango na papier ya mabe tiango mopanzi ngala lobaka na kipevi soki na lobby omoni ke suyo obenginga leki na lingi suboyete na lingi boyete zongisa boye mais soki omoni ke zo soyo te na zo lobaka na kipevi appliquer makambo na yebisa yo bomana musique bomana nu d'église koboma ya libéra te bope mananu eleki petro individu bo la kwena no la mutinte yezo azali awa na sopela ya cantine ya mayo change veni oh je suis en train na zo la ngala la ikutu bien te na lia ki wangila ezanga kinchangi koma mazudi na bimbidinga alors yosu sozo ya yezo azali awa na tongo toko na yoki mermo na yoki kanzamba pambulo na bimi rapina ta la mer mo abwaki 500 francs na joie cantine mai des années na landa mer wana le père wana yo jéri bo lati ba mobiliser ba feste 5 heures la mukina ngo changer coin na bo mone na 5 koto kuna na micro na yasomba pe bafle yezo azali yo ni yezo yo makamba ndeko ne ba osala baninga na mukilo bato poma na una ti yezo ngo expliquer ba uni fala bima ba yuma na pesi mbote mukil mobimba colère zo continuer pona moi auto bandi oyo na boaki libino 2 émissions déjà bo landango oyo soke leki musu sezo landama boyuka makamuni ngala zoloba peuple zo comprendre te gouverner ba pesi mbo asala musala ya 40,000 na trésor public abimisi 1 million de dollars na 48 heures bon soka beti 365 jours abimisa combien 365 millions. Ce sont des comédiens, des voleurs, béfi. Bon, on les a habilités. Bana qui ça, c'est pas foutre un maïté dans le courant. Pas foutre un monter. Voilà un cadeau. Bonne chance à tout le monde. Nzamba Pambola Biso. Et puis, yo boké, tu n'as pas chaque émission, on doit promettre. Moi, je ne Kalate Santeno lingo commandé. Tu vas demander au talon à parler. Comprendre? Chaque Congo vous t'es bien. Yovma, na mundela au comprendre car le wabaya osai sona bokoko. Tout tambi kilo bambila. Pour yo saka ina komba kimbangu trop. Nzamba kimbangu. Nzambe ya Yesu Christ. Ozo sangisa ba pétrole na ba mai place mopo. O ignora ka ba peuple congolais. Villageois. Bonne chance. O tigala ko répondre ngate poko kate. Comprendre? Yuma. Merci beaucoup.